zate zala sincère yebisa ye nalingi nabala yo boza na temps observation soko moni ke simbi te otiki na yo yepake na ye mais yo soki ozovandisaka ba jeune fille mokolo kozwa mbongo ke obala mais eza baka moko un peu isolé nayebi bana na biso ya mibali mingi bazalaka na souvenir na mwasi oyo amoneli ye pasi oka mwasi na ngana touti loin tomoni pasi ye fo na bala ye ba jeune fille bazoko bwakisaka mibali majorité eza nango raison wana te majorité ezali po amona ye aza na eloko te mpona koajoute deja zwaka ndako juste le baobala na bazwi ndako makambo nyonso mbala moko mobali azalaki no na studio na ye apa lobi lokola na obala nazwa ndako oyo eza mwa nini mama se sentir à l'aise nda ekozwa ndako c'est-à-dire mama Lorraine bana biso ya basi fo bayeba kosambela nzambe alakisa bango direction ni baokende ntango bazoboya ba jeune fille wana eza bango bana wana basi baomona siko ba age ezopusana lobi au nom de Jésus esalama te akomotia papa mbala misu bongo kutana siko na Lorraine etumba endo okota zambolia matiti olapa mama Micheline siko lelo problème eza nini ba mama bomengola bango ekomi pa bana atalika ya vandi mwana na mta lesaka mwana na mta futa ndako sikoyo tela mwana na yake kobala mutu moboye eloko ezate nzoka nde mwana wana nde tazwa bango a charge sikoyo kolinga mobala ya azana eloko te problème nde pe yango wana ba mama mbote na biso totikala ba parenti na kufa nga soki bana nga nyonso basi babala soki abali une semaine na olamba te nga mo mama na olamba na oketika mpona nini tolingi bana na biso bazwa biso en charge peut-être c'est pas encore le moment tona neti nga bona makasi boale na dépendaka na bana ça n'a pas de sens po ni fo mwana ka yela yo polata fo mwana yela yo bongo na bana donc yo ndo oza no kooteka mikate te okooteka mapa na ote po osunga pe bana na po bala bana réussi fo tosunga bango ti bana biso basi bambongo bango bakosala eza po na mibali na bango asali ndambo ye nango pa mobali abi bon oyo bosali calcul ensemble oyo tosomba bilo oyo tofuta nda oyo tosala boye oyo totia pembeni oyo totinda pa mama abino oyo totinda pa mama abiso soki monani c'est pourquoi nous les parents on a ce devoir là ya kosambela pona bana bamisala mibali na bango baosala na bango moko bazwa au-delà ya budget na bango po soki mwana azwi oyo ekoki na budget ya ndako na ye ale mama kuna aza koexcele nga fo nalata super nga fo nalata super mobali mpe aza na mbongo te ya kosombela super mwana aza na kati ya ndako ya libala azobima mbangu alambi mbangu abimeke na ojenda apres azongi ndenge azwi moto wana ke loko eza nzela malamu te akoki mpe otika na nzela operdre mwana ba mama totika kotia miso epai ya bana eza na moment oyo bana bakoprendre soin na biso mais pour le moment et surtout mwana abali nanu te elanga biloko na ndako nalia fo na ebango nzela euti malamu nga naza bongo atala deja zai na ndako biloko euti wapi te mama papa mutu atindeli yo papa Shadrack otindeli nga boye natindelaki yo mama nazwi tozolia biloko masumu yango moni kufa pe komi mingi kuma yo boti bana basi ozwa bana wana osali bango objet ya commerce batekaka nzoto koza na mobali moko te mobali nini okabela mwasi mama Micheline nga deja na yoka parent papa non c'est-à-dire papa azoba pena na mwana na abali te yango nga na olia mbongo no mukoni okolesa nga mukoni mais mwana na abali te ape na musala te siko papa azoloba ne makambo bongo mwana ma emiso alesa yo neti nini yo yaka na mokili mpo balesaka o papa azala mokolo kasi mwana moko aboti otala age te deja aokende ba 31 na deja sikoyo olesa papa mokoni akende koyiba papa soki omoni makambo bana ezomarshe te fukama
Muko mususu tokozwa ngolu kosola na mama lolo awa. Nga na libota na nga alliance ezaki eloko ya pasi ozwango wapi. Mais sima ya ba prière efungwama. Au moins chaque année tobalisa 3 filles so mukie 3 bazokende. Siko lokwa pe na omona ya mibali efungwama nanu te nazo continuer kofukama. Na omona ba diplôme ezokota misala ezozwama te nazo continuer kofukama. Pe na ofukama nga moko te na kobenga libota tosangani chaque lundi tozo sambela pona famille. Fo efungwama. Soki efungwami te kozala pasi ba parents totika bana so mwana komi na 30 ans aza yanga na ko continuer ko sambela jusqu'à ce que akobala to akosala ponga na lia elingi koloba te so mwana aza avancé na âge nde ye moko mutami sali bongo po avanda bongo yo salaka nini po ya bala na 20 ans na 25 ans osalaka nini yo sambelaka te siko ye moko azozwa charge abuka ya baboti na yo abuka lisu ya bino po ya kobima eza facile te. Vraiment balandi nyonso ya mama Lorraine Mbala to comprendre makambo mama Micheline azoloba. Mama oza na responsabilité munene ya kosambelaka mpona bana na yo ya kozwaka vraiment temps soki il s'agit ko gêner tozo jenaka pona makambo mususu nakende sabo na même makambo ezokute vie na yo ozonka likolo koma famille wana babalaka famille wana boye famille oza beni eta mabala ndeza wawu koluka mama Micheline to na luka pona moni famille wana loka baki sale akozwela nga sale wana yo moko simba touche mama Micheline problème eza penini eza ba jeune fille balobi boye malolo mibali bakomi kotuna no bazoye bakomi kolandela il faut osala déjà na linga mwaso déjà salaka kalezalaka misusu mobali oke na famille ya mwasi ba otuna papa osalaka wapi mais lelo nde ba mibali wana olinga mwasi osalaka nini o azo calculer déjà musala osala pa sani ya diembela donc soko osalaka te yo pena te mibali ko ngo motala siko basi na intérêt nde cholobi il s'agit na pesa sale omona mobali misusu ko atala lobi moi so la charge ponanga tala mama na baki mo pesa sale omona siko erreur grave. Merci mama Lolo nalingi naloba boye bon mibali bakoza na raison comme pe bakoza na tort na inayebisa ba jeune fille boye musale yaka bureau te ata déjà ozotanga waona ucholoba aza juriste mais aosala nanu te. Qu'est-ce qu'elle fait? Asombi biloko na ye azoteka en ligne aza ndako aosala misala mais azoteka pe azoteka baparfum banini kwana yaki mama naza na baparfum banini azotikela bato apesi mwa délai azwi bambongo bamarie jeune fille mariée sala quelque chose oyebi so papa aza liboko moko facilité eza sala AVC atala yo mwasi na fo azala propre atali bana fo bazala propre atali ndaku fo ezala propre nyonso wana mutu na ye fa futa ndaku fa sa boye c'est pas facile. Or soki mwasi azotravaille papa eta na $500 yo travaille na fin du mois uta $50 ou alléger mon pied. Tu vois? Bon, ba jeune fille ope baba célibataire. Bino pelo musumi bale eki ba okimela bino ko senga yango ezotuno salaka nini ko sengeleki. Namona ekabelo combien kabelo nga biso po kaka 100. Nga bafuta ça c'est un pièce 100 somba kabelo. Akimi. Namona ki nini fo batianga manzaka fo na sabo entre-temps ozane lo côté moza trop exigeante. Meka papamba bachoka fode tena nini oka $5 mais osala ke lo côté olingi chaque jour aux belle travailler to créer une entreprise. Moi je travaille non naza enseignante mais nasala ape ba yaou nanga nazoteka pona mona salaire ezo suffire te. Tu vois et eza nango mabete mibali balingi basi oyo actuellement mobali alingi mwasi pe azala na mwa apport moko boye na ndako ya libala ye to pe na fiançailles
ekomi nga na okangisa dot yo s'occupe na bafille d'honneur sikoyo soki osalaka eloko te okesamaka mosusu yango wana vraiment to comprendre yo ozolinga kaka basombelo kabelo ya $100 ye moko kutu na asomba ta pantalon $30 te wanduka mte ya mabe mama mwa conseil na bajeune fille mpo toshite osopesi conseil mwa 2 personnes balandi ombote nalingaka bino mingi bana ngai ya basi linga mobali na yo oyo aza mwana lokola yo bolingani bobandi vie ensemble soki oyoki masolo bacouple mosusu couple moko abete solution babi nuit de noce na bango eleka bango na garage bapesi mbongo ya garanti moto aolongwa ata obima te balali na garage me lelo baa na mapangu baa na mituka bana nga basi vana mobali na oza na ye tika oluka ya mbinga ya bogar ya nini okokisa 50 lokwanga mama nao za serieuse na vie na yo zwa oyo oza na ye wana oriente bongisa ye latia ye bien sukola ye aza marke depose na yo nalingi bino mingi mbote na balandi nyonso ya chaîne ya mama lolo mbote na église okala victoire pe basœur nyonso ya fac nzambe apambola bino. Merci beaucoup nazasi bo comprendre bo sepeli en tout cas maman Micheline azaki claire alobi ozwi pe ya yo ozwi wana en tout cas tia na misala mama tia na misala koza charge pour le mobile te ko pese te ya okoluka biloko cher okoluka babiloko VIP msu pe pala bino la ata na carton ata mbeto moi 30 minutes babenga ngo 30 cm exacte mama liputa kuto olataka wana moye te mais soko bimi ozu biloko kodefo mami ki lelongi o impressionner mobali mama j'ai kokende comme oza suna choix to koluka ka moi tata mobwe babiso to boka na ba jeune mobala amwa muke amukolo ko suka lango bambote na ba onyo so bolandaki biso tukanzamba lola apambola yo abaksolo ebele prochainement boza jamais desi bo sepela kaka bye bye.